escroquerie ya nene ya nazo bisabino bana poto na minute onde na olo baboy na ebité que so déjà commis déjà kolia vungule mais ndé na ebi déjà les quoi déjà na parking mobalo bino tout boyaki ba malika ba lorashu yeko na be yaki conscient lorashu est conscient na vinelo ko ya sala na vina ebate atala kata oase conscient na makambu nion ça c'est conscient na makambu tout ya vie ya ça l'échec numéro 00 est-ce ya kola tata jipa mkusi ya na taka baba yo mona nzoto wana net malika pendana complexé tout faut revendre d'abord Josepha Chakou camarade Josepha Chakou camarade non comme son camarade na yo non mais mele ba saki na yo na yo habité malika mwasi ya bakulu na yolo mututo ayebi manzoli nzonzo maniango kwa besa tia malika zemi na nganda bangi pa seka na kauka kwa melano bangi makasi bersi ka moko ya mwana ya musicien oh tanga salite seni na ezo na se Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate omoni ba porter malheur ya libala Grace temo ezaba Fifette Mayamba aussi Yvette Kalumbu omoni entourage wana talaka bato babala ba divorce ba def o kanga mibali tendeni talaka yo pena ba kelingelo mbanda ya PD na kufa ke na sepeli kande libala Grace temo kufi mais ngape conseil no pesa ga mobala Grace temo kozongela pe sous Grace temo te na ndenga mabete omotivé par-ci par-là nde toyoki luka responsable moko akobokela obana yo fi oyo monika na YouTube ka Grace temo ba fi on peut bazake bele magali kongolo mabe bon bala ta lekechu loko bioso poni lekechu bala ka lekechu lekechu na yebiso lekechu yebi ko tami bala leze banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flotte Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film.
comment on se voyez un peu ma casse dans celle là analyse parce qu'il y a eu peu analyse non on a zo kolobati parce que ba direct faut ça peut direct non zo kimbonga ça la peut direct ngai nene na zo kimbonga batu nde naza na msu na 50 000 ou bien 20 000 na okuper ça après ça na luki susu ndambu na pesa ah net ngai penda janvier ndenge naza penda bona kibomoto na nga pasteur Denis Sakochanga maboko te non bane vieux Denis Sakochanga maboko te on va dire que pasteur comme sou te pour comment on est chapitre na te vieux Denis Sakochanga oh ngapi na musela nzambe Personne va pour le monde qui est bien ailleurs Fali à on va te là qui yango donc malambo est bien Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Très chers abonnés des films ou la film, bonjour et bienvenue à toutes personnes qui nous suivent en ce moment partout dans le monde, là où vous êtes. Donc, un grand merci à toutes personnes qui me soutiennent. Pourquoi pas celui qu'on appelle Dadi Mavungu depuis Paris. Merci à Yadada Ngwabana, le patriarche, ainsi que Christoupa, corps présidentiel. Je tiens à vous informer que sur mon partage avec mon confrère, l'autre bête à ma solo est telle qu'actualité. Nana, janvier, on a invité ceux qui sont ma caméra, font la plateau, invité. Bonjour et bienvenue sur Film ou la film, janvier. Ouais, bonjour ma sœur, sans soutien. Non, bien sans soutien. T'es dans ma bête, non, bien sans soutien. Il y a ce coup de nez, on a mec là, t'as sans soutien quoi. Il y a les bons quoi, j'avais ouat à mon compte, moi, na ba maman. Il y a une sœur n'a sans soutien. Tout le baka tout sur la rame ramon des alra, ba maman tout au bout du naranga et j'avais ouat à mon compte, moi, na ba maman, moi, na Karim, mon compte, la baronne et la patronne. Madame YouTube, merci, bah félicitations quoi. Quand les gens ont c'est bon, chance moi maloba, na moi déjà ba comment changer. Aroba lobi aroba la te fiancé ou bien fiancé, t'arobot, t'as ok, pot, à Paris, à Belgique. Et on a l'ingagi makasi mama dona Bercy na peso mbote maman Brazil bokomba maman social Aurélie Kabessa na peso mbote place aux Gladys Mbala la fête longue jambe chargée janvier babi toujours en force miko na se plava pour la mais bon dimati to mené ba on déjà to bete ba on a baga fiançailles to beti ba on a fête anniversaire et puis parcours les amons là Karim Mokonzi la baronne la patronne Guy Basket Mokonzi double continent. Toujours. Basket. Ok. C'est une bonne chose, mais
Donc, dans ce palais, j'ai fait ma solo, pensé bien habillé que dans moi l'icolo. Tu es habité, tu as modifié ça quand tu as confirmé ton nom. Bon, ça déjà confirmé. Mon aki pour y bien qu'il y a un ming kana YouTube. Il y a ça pendant madame YouTube. Il y a c'est pas ça toujours na YouTube. So aller manga bon, mon apnega YouTube. So aller oh bitabe YouTube. Il y a tabaola nae. Yondo mona ba vidéo musezo bima ba sexe. So balala ki karité balala na bango. Ye pena nyonso to etambolaka na YouTube. Pa yimuta zolesa biso azolati sabiso sans ye penda YouTube awa na yebiso ke moyen zati. Madame YouTube place azana peso imbote ba actualité ozolo ba wana fiançailles peleza solo malé molo biso doit procéder. Biso to prouver na biso batute ke o to bala tete. To a course na batute. Yondo zo mona ke bato ba saki course na bato ba o penda ke babeke oui to bala po to prouver bato. Lelo na zo biso milelo na milelo. Na yebisa bango bembe libala kwa libala wana na ndenge mabete na pesa ngo penda chance tenga penda mutali boso na boya rango po ba muninga bali sepela nga penda na sepela na ngati na libala wana na ndenge mabete na sepela na ngate na libala na pona tala ki penda grâce te mutenge ser nanga po to vraiment pa parenté na tala ki ndenge to fana na ba ser nanga ne na bango nyonso na tambola na ba Karine Mokonzi na tambola na ba Jaeli Show na tambola na bango tout ono mona ba grâce te mo ba Malika ozona bango nyonso tout on écrit pete sport na yebi pe bango na zongi pe équipe nationale na tambola na ba Cynthia Wadol to vanda pe na bona yebi ba guna bango ba balinga mibali loka ba valdi tambote o santa toi persate te bango faut za moi tatou au percé au bois kama benga ba gâteau chantilly net benda ba plein victoire bango penda ba komate so ngai na o vanda siko na ki surprise na vanda mo ka vidéo mo bimi pa ndeko na grâce te mo azui plein victoire na ndimaka te yo na tani na bete libala oyo ke koma penda musika te pona yebi grâce te mo très bien ala la mobile na yemo bando niki la fabugas baketi auto zape mikolo na Kinshasa ngakutu na okamwa MC ko za été a source ya makamba libala ya grâce te pa oti chip aza ana Kinshasa so ba gunzalo ozomona na yebi te pa za grâce te zela na so sita na koloba na yebi très bien mobile ya grâce te mo sa bando ke ne pas ba lesbienne na ye kuna na États-Unis so ka zongi aïe la kunzalo ba ketch bilamba en plus voiture ya tambulaka bon ba pesa ba pasha ce qu'on a comprendre des thèmes mona fanda ka bosi puis na trabo gaster mo atala bo abala mobile ni na kanse ko mobile na mona na tatu na mona ki a persa ce qu'on a yo tala yeboye na dit aux appels victoire ce qu'on a tala siko gâteau chantilly na pe victoire différence c'est ça balia ka gâteau o muteme sepeli yo zolia gâteau ka pona sentiment te on a bien avec libala oyo e bembe ya libala. Félicitations à frère Nabiso, la vidéo ça là qui peut être en considération de dire que YouTube, Internet et ça église mais on comprend de rejoindre Nabiso dans le monde de Bouzoba. Merci, bah félicitations, Nandengo Balela Biso grâce témo, bah félicitations, Penendengo Yomomi Bomi sous Libala, merci Nzamba Pambola. Mais là, ma Libala aime sous Babongi, ça n'a jamais bandé autour le moment Joe Gonzalo, mais la mona est à Bala qui Gonzalo pour ça que félicitations ma soeur. On est à Bachena Biso Sala, on peut bala Bapacha, il dit que Té France ou Ambon, il dit que Coton est ça, Bouzoza. Au même temps, quand on a Chypre Kuna, aime sous Bambon, Moussé Kobandola, Naïtia Songa, ah, Isaka Mobala Joana. Il y a Gigolon de Bazar. Et on a Zoé Biso, il y a Gigolon de Bazar. Gigolon, il dit que Nzele Nenga Zana, Linga no patron, yo est la Gekaka. Il y a ça pour ça bénéfice à Gina bien, on a bénéfice à moi $10 à na poche via Gigolo yango wana. Yango monnaie ka posta qui pour comprendre tes sens. On est ça baji. To yi ba chande ngetambola. C'est une bonne chose mais autour le ba que non, on va linga mbel moya ba locks, ba piercing tout ça. On veut que ba gère wana ba qualifier ba on peut ba monnaie sur ya poni mbel mo voisin na monde la musique. Ça na monde, et ça na monde sérieux. Parce que ba lo ba rapé, ba tumba ba tambola so ba yokani. Em sunga na rolinga l'autre ba na janvier bo on a monde. Merci déjà le propriétaire déjà qui ba. Les exemples, il y a un monde de presse, il y a un monde de presse. Et Moussou Babazou, on est comme il a rabattu. Est-ce qu'il a préféré de comprendre il y a un monde de musique? Il y a un monde de bien par rapport à moi. Un monde d'après, on est de Tamboula, ah, Moutou, on a pas de on vient Moutou, on a Bagounaï. On a ma bête, net ngage, on veut battre baby qui est dans la bataille S. Le gars, my love, n'a qu'à Salman, n'a pas son beauté, dans la bataille S, n'a pas sa conscience, il y a battuté. Et ça, n'a Moutou, on m'a bolingo, et ça m'a motema. Vous avez ma camouté que, oh, il y a ça mouindou, t'es, oh, ça n'a pas été battu, soit il y a quand même un mouindou. Azaka loka ba Vali, azaloka ba Eliezer de la presse, ça fait comme tout musu papa lingaka qui a sané liboma loka ken piana. On rappelle ba vivre normal. Et ça n'a pas différence. Il faut ça la bomo. Ce que ba ser na biso ndenge bazalaka wana baza penza ke bango balingaka ba gâteau chantilly. Bango balinga mibalo ba bwa kama o bango ba kumisaka. Bango ba kumisa bango en espace loka ba kuma loka ba nzambi. On peut que soit autant na mobile fa perso. Mote karité. Habite nda ke gauche à droite, était un garçon na ya kabwa ka talibete o za peng victoire. Avant d'être kaena tel que mobile kama mobala persa amona tatu omonta va na habité na Hollanda kai na boyi na embongo po nini aboyi ke
abana kozwa mbongo ya papa ya batu ya jeune ya batu pe Victor banda kopesa mbanda bité apite na kozwa lisuma bongo ozomona ba lox babla mato inde ba obetse pe Karine te babesa kama baku o pa za ya na ndenga ki sérieux ezala ka bongo o pa roya na ndenga ki sérieux o pa roya na ndenga ki sérieux ozanga te pa za pe na batu pe MSU ba envia ke MSU pour mona ya ba lox musa fira ah na linga fia na Karine mokonza nde na mona mitakala ndi ba publiera nde na mona ke ndenga za ifo na bala ye au moins pe MSU le pas imposer na mona jeune na KN déjà fiancé akende ka malé mais so pa ye na ndenga bien so pa ke ay ba ke musu sport ya ka te na za mo ba duti te na bi soki pa ke so ka ye ndenga ye na ndenga bien so ko la bino sir na ete bo te mutaroza sir na ye plus eza mwasi na o balala nga na mobala Karine te entre bango mi bale pa bana ba love na bango mutaroza na sir na ye za Karine nga na bi ndenge ya ye so ka ye na ndenge ya bien ba félicitations so pe ye na ndenge ya routine etali ka mais so ka ke ay ba ka ke musu so ya pa Karine za marque déposée pour mi bali ba yaka toujours yeso ok so ça gaba van so ke ka lwa lelo dans une semaine quand nga zala wana na téléphone na déjà ils ont battu musu pe ba proposer ki kati siko mais le quoi ça déjà na KN a publié on a tiki mais so ça salika bo des jours bo mona musu so ya mais babi oza 10e libala te obo eza mabe moi sinon so balité ndengo zana ko ba proposer et le belezo la kisa te on est là moi sinon so balité il faut battu ba ya ka ba proposer on ngo l'accepter que oui oza moi so moi si bazoye la hôtel ka ba Yvette Kalongo so oza fia libabe tala oza fia métis na ndenge moté ti le lot 2 3 4 tout monde tata fiancé tout monde banda libale ku faut mo ba porter mal on ba porter malheur ya libala grâce te mo eza ba Yvette Mayamba aussi Yvette Kalumbu au moins entourage wana talaka bat babala ba divorce ba def babala ba mabala kufa def en plus nazo yebisa yo batu babomeli grâce te mo mabala eza entourage na ye siko ngai tant que mobali na ndenge mabete longa pesa langa passe pour na grâce te mo aza moi si na ebite grâce te mo o kanga mibali te ndeni talaka yo pe na ba kelingelo mbanda ya PD na kufa na omela poazo ezala kwa ngashi avene na my love nanga alingila ngambanda ya lesbia loka Carmel Odia na kufi na meli poazo pe na mona meke bopikiliki ya mobali ya Javier esala te wana fana luka mere ba solution otalaka mwasi alingela nga mwasi no kokate wana pena na ke tunanga ni no ke gambela no ke gambela leke chute taka leke cha botoli gaste mobali ba leke cha pesine mobali ni mwasi te leke tu ye mona mutabasali je talaka na fête grâce te mona leke otala biema leke tu yo tala biema leke tu alata rose ngo la semene signifie bien que wina c'est un PD tout fait au moins moi si soit na zemi soit que ça échographie ba terre so monika na obota mona moi si au moins il faut bando suma ba logo ya ba rose ya ba soki za ya moi mobile o ka blé na poto ya rabo parce que leke tu bon ba ya kande ko exciter mobile ya grâce temo ti ayaka wana ebike wi wana mbanda na ye ayaka o ba yaka kopte ba yaka ko omoni wana nga mona ngo nezaka chitemba wana ezalaka fete ya libala te batu tubokendaki kolia ko nezaka chitemba yaki na batu musuba yako matata lo bayaki komiteka nde to mona ba fivete ba yaki me bazui mibali te parce que talaka leke tu agani bango nyonso mobalo bino tubo yaki ba malika ba lorashu yeko na biyaki conscient lorashu et conscient na vinelo ko ya sala na vina ebate atala kata o ase conscient na makambu niyo sa se conscient na makambu tu ya vie tala baninga na bato babanda pa yana bato musuba yeba kute na chaîne otande ba évoluer ya yeba te makasi ba simba yeka tabana saki toke to zongi sans ne na yeba te ya vina yi tala baninga leo ba fivete ba kumisa ba ngana na chaîne na chaîne so telemsi lo rashubo na fivete mayambo tembo obité na zota lo rashu malgré ça la bébé goût air mo pa koma nenga ipo m susko sukola et moi pas soki pa na bango na gambela o mona bina ke mesko fivete mayamba aza penda fille ya boma mwinda et pour wana ta bakabeli ngo fele no kokate na basi te yoka tika na lo bele nanu te na finga ke na lo bandenga azaleli te omoni m susu na sens ni yemo na bola na nzoto wana te emsu nzoto eza ba chiffre pamba emsu mona ka so abeti likofo abeti ngana mobali na pena noko na balula pena ba nzoto nyonso mais na bunda na te pe na so na yo te mais na explica ka onde po changer ozo mona za mwasi fo ba propriété to mona ba mibali nyonso to ba chaîne nyonso ba zo komisa mibali na bango yo za ta na mobali te za trop sale ba fi nyonso ya YouTube na na boa kama ye ba fi ba boa kama na internet na tango 4 5 fi ba boa kama ya za le chèque numéro 00 est-ce ya kola tata jipa mukuse yana taka baba yo mona nzoto wana nzoto nyonso etonda na nduta bamama bazosala babongisa banduta na mona na vanda na ye na omoni ye tanga ndo ya pa Karine ye tanga ndo ya pa Karine andoza na tankuto ata ya komata likolo te ye na ndo succès kuna
na se soka ya benga tezela quand na bikeye janvier zo na bité mami ye fasuka kuna pas muta pour na parfait parce que tala ta fia bongo sana ngambi parfait no ezate de ezate o ko indisposé depuis sonda kuna ba mami aba pa ya bayaka minene awa na mona ba député ba kotaka na mona ba musicien minene ba kotaka na mona ba homme d'affaires ba kotaka siko moi si ya salité loka fivete mayamba akomatela awa ye fasika kuna na se na bureau ya ndo tondo ya mbeli na bureau yo na bike yam na fia boma mwinda époux pour monter bon monter là ngani na rafa totala na mission ngai so na bima nayo nzambe na ngase ne fo mwinde za aéroport parce que yesu ko ndenga zana il faut bo maka mwinda fia bo mwinda parce que tala dege ba bo meli grâce mo mobile bi bala bango wana yongo sala nga passe ndeko na nga mwasi mais to éviter bo bi to arranger mais nga pe conseil na pesa ga mobile grâce mais ko zonga la pe sous grâce moté na ndenga mabete oboti pe par-ci par-là ne to yoki luka responsable moko ko boko na obana yo fio yo monika na YouTube ka grâce tem ba fio pe bazake bele magali kongolo mabe bon bala ta lekechu loko bi so poni lekechu bala ka lekechu lekechu na yebi so lekechu yebi ko tami bala l'aise arrête de pia yo kelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais ezali na ba cuisine spécialisé na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une de P6 3051 arrêt Jubilé. Awa restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Mademoiselle O. Mademoiselle O. Na bien mademoiselle O. Ayebi ko lamba, ayebi ko bomsa mbetu, ayebi ko tami bal à l'aise ya kosakanate. Écoute, tu as rôle ba kuna kene mission le bi azala pede tali vina oza vina eti. Kasi yango na bango banzima kango. Bon sexy. Nani azamwa na mobali. Moi si te basi na ba bi moi si na boye te nda boye basi. Te le ketu na zamwa. Te lo nyangwa zana ngo basi balanda ga. Nani wana moi si boye te. Ni on sona le ketu posta moi si poto bi kuna biso to binde to tambola. Kuna so lingo poster le ketu posta moi si. A posta ka film ko ba uta Canada. Fi wana pa zalaka ke ndeko kaba ya ba parenté ya ba Yvette Kalombo nde zalaka to mona mona na kitoko nde zalaka bovanika le ke tuto kanga photo bakangi photo check geta publier ba bibo to créer ka biz. Vous allez sur place. Na zala sur place quand toi d'équipe nationale business makambo ba o Yvette Kalombo yebi. Yvette Kalombo yebi fi alufa yebi makambo na zolo ba écrire là écoute mamana problème entre yé na mobile ne fi wana. Mais tu dois comprendre mutu benga mbani na sisi biteza nonka base par rapport les choses à PD ndenga za la PD tu koto comprendre la saka batu ke moi na uti Canada ayi poto lo image ya batu ngo tu sala de ke tu bongo de que tu c'est un PD tout fait vraiment ora somo pardon c'est bon parler peu de vérité watanabe to moni wata concert calamité na fiki les andeni mouvement bon ba préparation concert à fiki nous a déjà kitoko héritier wata tout orine ya tembe puisque ya tembe ba bi les lensala en famille ba bi leader amboko ya monene amboko ba biso penda na ndenga mabete biso to bana sona Kinshasa pour te comprendre que bana Kinshasa bana pena Kinshasa bon ba honorer album na biso Miange Mi Démon to bande Bukavu to tamboli par-ci par-là ya on dépend tout Kinshasa qu'on a fiki bana tout obolinga la bonne musique obolinga na musique intelligent obolinga ba musique obondo kakala ya ke ba maison mère ya ba BCBG fiki nango héritier wata
toi fontan le 26 oyo na biso que ezala ya koinda ya dégâts ko sakalate en plus biso sécurité za total to respecter mingi ba presse ya mboko to respecter ba tout o ba sala na média o boya ba kozwa ba batch na bango uneza tindika benda te o sentir que sécurité tout est assuré oyo ka mutu monte lobi na tongo o lobo ke bukana kité pour sécurité za toujours assuré. C'est une bonne chose, mais tu évites avec le programme à concert à Turquie, si vite maramba bon concert à Fikine. C'est parce qu'il fallait habiter qui n'a Fikine, a tourné ça qui plaît, bon au mocha baliba, a tourné une poitiers, même prix sur pris au concert, fallait habiter qui n'a Fikine. Tu vois, fallait pas ça coquerant à biso, tu biso tout au début, c'est disque les mêmes joueurs, les 18, mais là na Kinshasa awa, bah tout ba bi obi, bah tout ba so consommer ça mélange mi des mots. Fikine dans les place, bah tout ba beta, tout le monde a des gars mon pas tout beta na Fikine malgré beta qui gratuit, biso ce que tu beta ngo yambo, fallait pas beta ni yambo, mais biso tu dans ça na concurrence na ba tout, biso tu yo que ça n'est ban na Kinshasa, la bonne musique il y a hérité ou ta totorine ya tembe. Kuna kutu bêtise relekate. O kotisa o bimisa ekozala te kuna pina ba oyo ka ba gombe na gombe. Ba oyo ka pina ba gomba debora, ba oyo ka pina la bonne musique il y a hérité. Toi na concurrence na moto te biso benga ba fanatique hérité wata to bengisi ba tout o bolinga ka hérité surtout bana maison mepe mikolo ba isanga ka champion to zo BCBGP bazoyo ka na ka parsi bazo comme ça boya consommer hérité wata totori na ya tembe puisque tembe à live talaka ba concert à bongo ezalaka lisuti na kati tata pa lelo stade de martyr wana bato batondisaka ngo kaka ezalaka kofolo mide weranson jibe mpiana papa wemba mwa mokie kin keste vezakari tout na ndenge pe ba faire rigola pe te bango na temps ba meka na te biso to kena na bango na bafiki pa lero bato tu bakoma miso koma kaka ne ba radio mo ekoma mikolo bato bakomola na ba congolais nyoso mo osala ke logo TV no nini top Congo to comme évolution comme mambamboka des arrêts liboso qui te wera jibete ezala sute to mona to vanda ndake facha lobini boke chukuna lobini to comme la ndema mambboka ndo mona ndake moyen bango ba beta na ba stade wana siku ezate mais Fikine to beta na biso vraiment c'est une bonne chose mais dans maman Sima na bité autour de maman ba Grace Tembo ba Yvette tout comme ça ba Fivette ba Malika ba wenge panzani c'est dire quoi te wenge na ngala beke panzana ngo nga déjà na ndolo ba wana na beka groupe wana ezala tamula ite kwa mutu tout alingika amimona mais na yebi ke bango tout bazaki bana misala Grace Tembo pour nga groupe wana te ba camarade ba bana misala ya Grace Tembo ba mikala ya Grace Tembo chef ten na bango eza Grace Tembo nde biso to aka équipe nationale chef na biso c'est Karine Mokonzi là ba wana mutu boya ba mikala Karine te biso siko na kuneza msumwa différence ezalaki na bango différence eza bon ba sala groupe wana par rapport à équipe nationale to pesa ke en Congo te bi ke leader c'est Karine Mokonzi parce que kuna siko Grace nta créer kwa Grace nta diriger bango yo kende bo yo sala bo mona ka kuna à l'honneur ezalaka Grace te groupe wana biso mutu to bandango nga mutu bato nga banda groupe wana penda msu to bandango ezala ngai Lorachou na Malika biso to lobe ça se passe en succès parce que quand on a autant en avant disiko o vana ba petite sœur na baza complexé ya mutu muka uti kuna entre ngana ye muta forma biso ka Karine pour combo a passeport rouge muta pesa mo Grace Tembo Karine Mokonzi Karine ta fula Grace Tembo fula nga ya fula lekechu pour une équipe nationale nde tozalaka wana na ndenge ya mabete Karine bato oya vandana bango na ndaku isaka ngai Grace Tembo lekechu abani on a Grace Tembo après de kechu yoko ya ngai parce que formation accélérée o nga na zo yango Grace Tembo azwa o lekechu azwa parce que tant bon moni Grace Tembo complexe tous ken pia na makizembe jour autemi ki to bango na Grace Tembo wana bango ba complexé net Malika pena complexé tout faut revendre Joseph Chakou camarade Joseph Chakou camarade non comment comme son camarade na yo non mais ba saki na yo na ya habité moi je m'adama camarade yo bande ah wana mona ngana mona yolo Malika pe mona yolo bikoma Malika na yolo manzoli nzonzo bakoma man omoni koma Malika wana mutapesa yango fifisiwa place ça to ba c'est l'écart d'achat na yolo komonisa manzoli nzonzo mwasa bakuluna oh Malika mama na ngai Malika mwasi ya bakuluna na yolo mututu ayebi manzoli nzonzo maniango omoni komba Malika wana ometa basala ke kiri le Kardashian yekutu babenga loka bazwe loka perdre mob perdante bazwe ka bo en esprit babenga ka yaka yi omona bazwe ke pona nini omoni ton berceau tout amuta kufi siko Joseph Chakou bi ke na mukala na mo Malika bota na Bercy
Kwa bersa tia malika zemi na nganda bangi pa seka na kauka. Kwa melano bangi makasi bersi ka moko. Ya mwana ya musicien. Oh, tanga salite seni na ezo na se. Ndeza bazo kumsa bersi pa na nyo pa Félix Waze quoi. Place eloko memela ye on tanga zo bazo yembela ndenga ko mela bangi na ye bakuta na malika. Atala ka tuneka arrête ba to so kuna nale. Tala ka bangi na sa kuti nde ba chela izemi. Parce que Joseph Ataka tali gabi ah nana petite nanga mo boye azalaka amemelanga basaki mais moi tant peu bani boye ah il pas boté na bien parce que kalante ba camarade abeza camarade baba koli baba na bomona te kokola on ndene zaka bana ba veni to kanga na yebi o yavanda na tumbuman o yavanda na yerum to za dans les quartiers to yebanaka ah mais c'est to camarade ni camarade na ndene camarade Joseph Ayeni na est-ce que sur les cas Joseph le big camarade nanga malika boyo kate na émission moko beta disolo ke camarade nanga malika alors beta ngwa otala ka muninga azo welisa afana na kalma ya place na place ke madame abenda inda habité ndé to ça biso to na ba guerre kuna na équipe nationale yonde zawa local équipe nationale bazo ko appuyer Bercy yonde za il faut ça là ndé bazo akai ndinga ya aya boye nga na yebi oso mona mutu o nga na mona oyo ba benga na équipe nationale oya ya irani na l'écart d'achat o nga na mona plus Isa Magali Kongolo. Yeba benga kai pa Christelle Kabeya pour affronter à Filora. Yepesco ba benda kai mesko kombo na Malika o le benga ka Malika. Isa kombo. Isa kombo. Omoni sikoyo na l'écart d'achat. Yaki ba Chloé bazali, ba Malika bazali comme ba mzwana ba ya l'écart d'achat ba na comme na ba na. Otala ba film manager. Oui, moi c'est ça. Bah qui il faut se rappeler mon actualité pas fit de que total yo na moni makamongo za na mongula bah kim ba ni na ba benga kombo ya l'écart d'achat wana ba ya oli Michel Koda mboko na ba soutenir biso boto makasi ba joueur français ka super play Nathalie Boba Mamadou na Bercy Nathalie Boba Iget Mbombo Moliet mokonza mapinga na kati ya Lubumbashi ba soutenir biso total ba ah te yepe lokwa yebi to zikomba Malika to pise wana sikoma nzuli nzonzo elongwe yango ba lelo ke yazalaka na l'écart d'achat yobi l'écart d'achat même ata grâce te monde azana yedi ke jamais na l'écart d'achat na participer na ba réunion yana ba tumususu bango ba trop complexé yango des hommes ba mona ba complexe donc ka ba Monica grâce te moi yeto ke soit ken pia na bon aéroport camarade de bandit allez camarade de jour on joue je te reçois ken de ki camarade de bandit te ba yeba na rafanté ngana yebiso ba yeba na fanani ngana ebinga mnafana na grâce team ngala na grâce team nga grâce team omela bangi na yazo mela tembo na ye ngala zo mela bofor na ngana cigarette na nga si to yo za sur le car to ki réunion ya les Kardashian des armes Cécile to longwe ngai biso to benanga meli MSORIS na nga ya meli Stella na ye na bofor na ye bim bangi na ye to vani to omela to solo wana kutu na yebi ata maniangote wana yebi kutu na yebi kaka manzoli nzonzo na yolo na yebi kuna kopote uzomona complexe mbalmo to zo ken pia na makizembe bango nyonso basopa na loka shubutu est consciente yekuta ndo se l'émission qui toko na film bato bando linga kutu dio na misoka ba bengele yanso loka shubu ya janvier allez na ba succès na metala lolo place à se retrouver a film mo bona yeba te so aza fia li babe ya modèle nini ya sale la ta komo musubo mi pesa ka ba bébé gu komboni Laura Chou ah ozo koma muni aussi bébé gu mais bato bazo bimano bazo la ba bengo bébé ngai mani awe mona peso moti yo mtu yebise ngai janvier na ka goûter na ka ngai na lela na bi ah c'est pour toi na peso yo kenga siko moya oteke lisu sezala te bandana ti biro kukabwanya siko kabwanya yango bana pa ko se ga bébé ngai te bando benge bébé gu siko ngana ba masanga to ba na ba mikili ba na ba chirki siko batala siko ngana sala ke mission mo be mo kanena bengelo lo emso na bi mutabo ya soutien ozomona Ndito loza na bébé gu soto panika bébé gu siko balinga ba découvrir bébé gu batake no pa ngai siko to ba kepa na ye ba yoki ngai siko zala ni nyongo tango olega na bébé mishuzo taki ba to na ba komo na bango ndeti Yvette kuna mitalo wakanisa za kutena bo wela ni bilombale net Yvette na lambongo wakanisa ngai Yvette na ndenga mabete susi omoni ngai solo bimbongo wakanisa moto kitasa tolongola ngona tuchano apa Yvette el faro ba ke fa saila no ki bo pembe na ye ke jo moko ya capitaine ya lieutenant ya ministre ba ni po bakanga sikotanga tali nga omoni point faible ne abia chat mbona je baninga kutu ba chaka nzoto je sikotanga otala monde leki azani pa va pamba amona te atana ke lala na kingana ba okanga j'avais te po ba yoka gwa malonga te kana ne kitoko bongo nda elema bongo madame bongo wana ba aquarium te wana ba aquarium ya moi ça kitoko
il faut ça na kati au moins grâce te molelo ba perdre ki bo moi sine ba botele ko pas mobile ba botele mobile pas mobile malili galobi ye mutuka na ye mariage banda mema watala asmate rétroviseur pour ça la rater te toi comment ta te aboya osala mais déjà au mobile déjà tant comme le cas te wana komi siko go forcer mobile déjà tant comme déjà ko leka ba point osala ba vidéo on est tout le baké tant ozobala Nandé ma bête babala une fois na vie pour les meilleurs pour les pires. En plus entourage, au ba maré, on peut na monde ba maré na ba peut habiter mamulo peso mamulo pour yé mona divorce deux fois mon babala so deux fois. Mais so deux fois mon conseil no pesa ce ko ba gasté. Taliban les sali pas même une année 6 mois ce ko bozala ki wa. Si mobala bando sala vidéo. Si mobala banda ko sala vidéo, mamulo pozala ki wapi. Mobile façon na maboko ba parrain na bona ba marraine na bango ti déjà bandi ko sala ba vidéo on est ba parrain mususu on est tongo lingo ke bala faut que ba parrain o mususu fa ndotali ah faut na zona ta ba ku moi papa mo ya monter ma mère avait ba solution ba sali combien d'années na mobile mususu 10 à 15 ans totali botali ah maman dona Bercy hôtel ah mère na Clarisse Moyembe ah maman présidente na peso mo de peso hôtel na ah Oli Kabesa na peso mo total Christelle Love ba Christelle hôtel expérience maman le premier mo ma bala combien deux fois okuta suka otoza mobile ataliga bo zo so na Europe mbala mo kuna na États-Unis siko conseil ni opesa bon est-ce que c'est bon conseil mais mbal pas les caisses encore après siko mobile ipe siko ka mobile ipe azaneka on est no bi anepeka mobile na biso YouTube na yo comprendre zaka ndemo na ba tirge OK azaka ndemo na ba centimètre bon ba yaka luka 6 oso mona pour ça ki mobile aza responsable opene ko bala grâce te mona motema moko anga ke écoute na YouTube anga sa vidéo te yon pe na yebe oneka ah loko yepe na monde na biso et internet biso bana biso linge banda et c'est bandi consommer biso pour yo pour déjà muta base ndeko ekoko tala agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela miti service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnioso na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda Bairo Oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse non c'est trop fort awa na agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PH Lumbela miti service mosala esalema kitoko a moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa eyokani osala vidéo po bato batala yo osala vidéo po bato bakumisa yo loko osala ki vidéo wana yo pe faut consommer biso grâce mobile na koti na buzoba na biso linge banda et c'est bandi o toza na YouTube o nyonso ba oloba na e a supporter pour biso a to supporter bato a na YouTube akangisa mutu te o mutu soko bando kangisa mutu na YouTube c'est que penza position de faiblesse ko kokano makambo te netinga bando finga tata mama na finga na oloba na ngelo mote na oloba na ngelo te moi je dois penser qu'à super play bah il va mettre lourd olympique mandé va mettre cette balle belle on a senti bah Aurélie Kabesa on senti pendant que bah maman dona Bercy on senti pendant que bah maman Brésil beaucoup bah maman social là ça na ba circonstance nyonso on senti bah chinois bana membre on bah ça toujours na biso on ba tika biso te Karil Mokonzi la baron la patron na ba bike biso to ke malembe na FC ba mo demba libala ngakuti na ngapinde kufa ko ekufa na sepela na libala wana te naza jaloux te pona ndo comprendre que petite sœur nanga aorumela te po yalinga ba pe ba gâteau chantilly tona yo mona lingi pain victoire na moi que aroli yango esuka ka na mungongo kute ekoma te aroli yango ka par rapport au tala ka ke moi budget mais ekoma te faut lia biloko ezokita na mungongo neti Karine mona on va être salle ne direct ya ba fiancé na ni Karine Mokonzi le beza na ora elo mo ba ko saleka oh yepe ko saleka yekuta divorce ya zwa kandete wana fia libabe wana ya sala ngo deux fois na vie babala deux fois na vie siko avana na ndako yango leo se retrouver na ba studio babala deux fois l'air mon pe ba figo za la pe l'air mon charisme babala nga deux fois na vie siko za wapi yo babala deux fois na vie est-ce que va na ndako libala est-ce
est-ce qu'on va nandaka libala est-ce que ça la kaka tika baninga bosa exemple ya ba Julissa Sample ya ba Deborah Bouanga ozomona bana batu babali baza à l'aise yo wana na États-Unis avanda mobali na l'aise abiya liboso aboma parce que Karim ko na mobali no banda ko bumena ba université siko yo parce que mobali na bado bunene université ti mobali wana lungwa atika yo akelinga Karim c'est que pas na o akimoto te c'est que j'aime pio pour biso to biso mi bana ndema to lingande sexe to ngamo sa balusaka biso moi so sala so comme so ato lingi moi sa mabe so ko zo kaka bilenga kitoko muno se retrouver otika c'est que mobana ndo yo ka bien te c'est que mi bali tout bayaka na vie na yo ba yo ka bien te ndo divorce ça so ki défendre ndo nzolo bo panzana def c'est que luke lunganza c'est que luka penda mère fait ba solution ba kisi ya robaka pe comment on ngisa so ke na ba gambela na bazandu ba mama na bazatala ba robaki so ta ya robaki sa yo okobako ozonga penda normal oyeba kisi musuba komo benga one oyeba bakomo onte bakomo kanga mama kanga papa bon yo sala ngote yo koza mwasi ozola taper sans soutien boye keba bodo bale mama sans soutien na ngai déranger apparemment tengali nga basi bala ta moi sans soutien mais lokeza ya kotelema boye bon okola ta sima ta mutana ndala taka donc la bi fait lobi Karim me code kutu yo lo mama ka ya fonga mato ndenge ni mabi kuna pe na vidéo mo lo keto ne makasi faut se le tonner bicarbonate ba divisé par la kati kwa le ye kutaza moitié mama babuchu ye kutinza so longoni mutakane bo mona ndeke a plat moitié ala ta babuchu parce que ya muninga kuteza moi décor ya ndenge na ye ezate so tchabo mais normal ya za moitié kwa sa tongete et na ngwa yebite ya za moitié ye penda fia moitié zande ye so zola na mobali ba biso a bloquer drabo kumi katani noa wala sata mobali ke suba kuna ya obimate lo basi ko mobali faut zwande pongia pas surtout ki mama kota ke suba ka bo so a bloquer dra ye ko ba mona ate. Comment c'est une bonne chose, merci, c'est lui qu'on appelle le plus 243, il y a Willy Mouchen, Code Mondial, merci, il y a Guy Basket Kafout, double continent. Encore une fois, Dadi Mavou, vous voulez pourquoi pas Eric Ndonga depuis Paris, Phoenix Massamba, Zoli Maestro, mais c'est Boukel. Boni Bassawa Néné, quel que escroquerie ya nene ya nazo bisabino bana poto na mitonde na olo baboy na ebité que so déjà commis déjà kolia vungole mais ndé na ebé déjà les quoi ça déjà na parquet que escroquerie ya modèle au tout monde ba onka ba madame ba mata ba talon so moni na ketchika o chauffeur mon pandi te dika ke bango ba fi ba zwa ba bonga menzo kande ki moyibio ezana ba fio bobenga ba madame yonto ko momona lelo ser na so la mbongo na ye ezambongo ya commerce ezambongo ya cop na ndenga mabete bini bomona bozake ba madame en plus mbongo monta onga na yo kaka nene ya zwa ti lelo na comprendre phénomène ngote parce que talika nene akandenga za na yeba te so alela ngona banani pues ara soko IBM sous moi 70 000 défaction na combien so zo le to mona moi différence mais so kutene ka ndenga za kaka parce que mbongo ngo lia na banani s'il te plaît ezambongo sœur ezambongo grande sœur na biso aluka mbongo na ye kende kozongisa ndengo komi déjà kuna na parquet ya sanza kaka yo boka bata minene toyebi yo boka ba superstar yo boka bata minene ya mboka oyo toyebi ke ba millionnaire ya soki ezalaki kari na yebisa yo mais lero ba chinois bana membre mais mbongo ne sezonga kala nene ya bato kanga ye kuna na mimosa akanisa loka bakomona ete yango nde police ya mboka oyo nazo yebisa yo général Kasongo bazosala misala ipe crime wana penza bravo na biso penda que la police ya mboka o bazo sala misa so kanto sala likambo yo kanti ba kozwa te ba ke ba kozwa yo la police na mboka penda bazo sala musala kwa ni musu toki na confiance na ba policier te toki na confiance na bonté mais to comme na confiance ya la police ya mboka musala kitoko contrat nini contrat ya nini ba kozala ne contrat ya nini mbongo ya batu ba pesi yo o sala cop ozongisa ti lelo memi kibu kio okomine nguma te façon que ça mbonga batu il faut que ça mbonga batu mais na dit que bat internet tout linga bongo te wana pesa makambo internet c'était chose qui msu internet mtakangisa ki tokolo bana mais wana zambonga batu za nyongo futa kaka so to kanse msu ken takangisa ki pona likamwa finga ki toko bando tuleka na émission to côté la yo mais o pendeza makambo penda ke privé futa mbonga batu vraiment tout le so croyez un peu ma casse dans celle la analyse parce que y a pas analyse non mon azo kokolo bate parce que ba direct faut ça peut direct non zo kimbonga ça la peut direct ngai nene na zo kimbonga batu nde na za msu na 50 000 ou bien 20 000 na ke kopesa après so na luki susu ndambu na pesa yango penda makambe ba influence oyo na biso suka yondo mona ka mutu madame talaka nene atengisa mwana nene ya jewels école wana na bieza trop cher awa bafuta ba 5 000 $, on les a mbongo ya visa passeport na biso ke Paris aller retour na billet
sikotala siko yazo tangisa mwana mwana mana abana azana âge nini mwana nene na âge nini non kwa kokisi 70 ngana kenda fête ya une année ya mwana ya nene ya so bando tangisa babandi ko tangisa ne emsu ane emsu 2 ans pamba kasi 2 ans ya pamba seke na ba 2 ans kasi ya mwana 2 ans kasi za mbunga kala déjà ba pesa yo yo to tangisa mwana jouer po yo kisaka baninga na YouTube mitema pasi ke ngana za madame $5,000 ya ba lupio zali ba mo seigneur mon ke zali de soto ba c'est fini pesalité yo ngomi mona ka koza madame ya en plus ki madame ngoka na mbongo ya yo pété okofuta mbongo ya batu okofuta mbongo ya batu est-ce que je vais vous bongo ko to makasi bango ba makasi na sela batu banalise so simbi fait rigolo na analyse okokufa so simbi ba direct na makambo ba teke zongi ya pe bo photo lobela ngo yaki na YouTube yenda zalaka na ndotel mani na sima caméra bando ko chip sur l'équipe nationale bolo babo loka pas jouer en player ya okota na caméra ayo ba pe passer ba da ko sala batu ye pe fait sala rai YouTube les églises ye pe fa yo ka passer nda banda ko tinda biso na sima j'avais l'air mon te o lobi bien te Karine lobabo po yo ka kuna mte yo pe siko il faut consommer et ça YouTube ye pe fa consommer et que na bongo il faut consommer biso jouer maman n'a pas mis $5,000 t'as la place où t'es ça moi ça me seigneur ya apparemment qui m'a donné $5,000 on a bien au caca de la partie t'es zo déranger ngai te nazo nganda futa mbongo ya batu wana eza ki escroquerie eza ki moyibi on dirait la limu kolombonga limbisi limbisi na leta ba to zo kuna na mimosa da bakanye penza ko ba to zo kuna na mimosa Moi c'est une bonne chose na souka mais moi lisolo moi souka to moni passer de l'idée c'est vraiment cardinal to yeba souté but ba ba internet marambu toujours que non pasteur au séminaire marambu ezanga mutu na mako marambu kizali ko le laté mais to moi ka sibitima comme cardinal to yebité ma vie na mona nga bien que pasteur te nga bien que Denis Lesi akoma na ba problème OK avec Denis Lesi akoma na problème banda ko taka makala escroquerie azongi vient na venir sur mutu comme ça moi boya na ndea mabeti lelo komi cardinal keba ba catholique ba sango ba ramisike batu na pasteur Coutinho Fernando sona ye na ndenge mabeti vi wana akomi déjà na ba problème déjà kala mingi te tout le monde ba yo interpellé déjà na parquet boyo ka surtout via ozonga lisusu via na romane mutababeza mona mneke wi ya hotel masuna cher ya komane mona cher mo ya te lisusu exact ya kano église pena biso succès plein nana kosio on a émission aleka kuna ti oleka kuna kila ensemble kuna ya l'équipe prophète Emmanuel il y a l'équipe prophète Emmanuel de bato te ya sango malamu ya sona Kinshasa papa ça Denis Les na ndente cop na comment réussir mais déjà taka mo kuta na ba bedash yimo sentir ndenge passe soit vandi na kicho mabanga ko sakana to ndenge ya uli mu shedi code mboka mais pasteur Denis soko tangi na cette version monte matiki ngani le yesoka vandi o abeda chou yesoka vandi mama do tete na maboko ba pas comment ça ne cop abiku mukolo ba pesi ba fude mbongo pa docteur Jeff Njadi l'été tala sikoni va faire comment ne cop mutako comment ne coopérant ya kana cop na biso et ça la bien parce qu'on a évité bazo dénigrer mais non pourquoi l'église n'est qu'on toujours kotonda nous je vais te dire encore parce que tout le monde a toujours bat maboko na mitu malgré comportement ni internet na évité net ngai penda janvier ndenge na za penda bona kibomoto nanga pasteur Denis Sako changa maboko te non bane vieux Denis Sako changa maboko te on va ndenge na pasteur comme sou te pourquoi mon échappé ton te vieux Denis Sako tina ngapi na musela nzambe oyo salani bonga sela satana biso so kulisa nzambe sela ra nzambe yona bi ya ko changa maboko te d'accord donc on a sou comme mode de la fait bon to kambwa na biso na mode de la fait zaka ke na sepeli kande libala grâce te mukufi ne emsu ba olinga baki ni na procédure ya divorce ngapi na olinga mobile pina ki na procédure pona ndenga mabeti monde ngozana wa responsable boti pe gauche à droite luka mwasi o revanda nayo o akoboko ila obana na ndenga ya bien omoni ba fina biso ya YouTube oyo bon ba fi balinga ba gâteau chatini bino ba plein victoire et à moi passe papa trouver chemin mususu pour na grâce de mon félicitations au balako la qui sait bato balaki pour prouver bato mais nzamba za juste ta le place sur qui pas même une année et baby a prouver les bato pour balaki bisembo na et ça pèse na famille ta bakabo ma famille d'ailleurs et libala ezala tolier to meli to liba et obi esengo asko to komi mawa
mawana c'était pour battre toujours pour les meilleurs et les pires. Mais est-ce qu'on va aller pour les pires? Les aucun à 4 mois pas. Ah t'es so bongo benga plus 1043 89 50 53 549 wana kozwa janvier wata mokonzi mwana ya Karim mokonzi la baronde c'est bon que ba pour la mais ba onzi matin to beta bango mais ba onzi matin 2-0 déjà fiancé anniversaire biso to kika malé mais c'est bino bo changer maluba quand de bo changer bo changer penza maluba ko 40 Jordan Français que super play Mamadou na Bercy ya Willy Michel Code ya Mboka Guy Basket mokonza double continent maître Zeti Balibé le maître lourd olympique Mandembo na bosanyoté na bosanyoté Christelle Elove ba Christelle Letitia Mangoke Chacha Kenzo na bosanyoté batutu o bolinganga Xavier Wata mokonzi obenga par rapport à conseil et ça la bisous bye. D'accord, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci aux amis vraiment connectés et concentrés à Rolanda Bisso. Donc, merci à celui qu'on appelle Dadima, vous voulez toujours. Donc, merci aussi à celui qu'on appelle Guy Basket Kafou, du double continent, pourquoi pas Félix Massamba, depuis Lisa. Merci à Abigail Mondek et Mère Baloyoulou, Mère Chef. Encore et toujours Nagin Slova. Tout l'année prochainement. Merci. Au revoir. Personne va pour dire, on est quel bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc marambo est que bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.